Tindika Télévision, bon dimanche à tout le monde. Les conseillers indépendants autoproclamés, sans ordonnance et sans salaire, n'enco toujours. Yamo konziambo kamfuma ditunga, papi kamwasi chilombo, boya malamu, attachez vos ceintures. Tout le monde sur la mingi te, ba image ne mingi. Ba tumboli biso, ba pikle. Ba limito la kisa ba véritable bidimbu toko la kisa. Eza nango tembete, mais toko la kisa parce que la guerre médiatique est déjà déclarée. Chers internautes, les autres sur la ligne le dimanche, tout ça l'émission à Tamwa Moulaï pour vous en ngonga et belé le musala izati. Tokobeta li solo ya zongo ndenge courant mokonza mboka pesi bana na ye courant na Équateur. Fête ya kosakana te pour kotala ba image na émission lelo. Découverte na Goma, un Congolais courageux a découvrir Zamba ya Rambo ya Chine à Rambo na ba minduki na donc logistique. On en parlera. Donc on peut conseil l'issue sur le période warawara à ça la très attention parce que son petit position na yo Keba côté mususu parce que aux ont risqué makambo ebele. To repère ces conseils na émission lelo. Totala ki lisusu biso na bino intervention ya ndeko safu ndenga lobi biloba to repère ce conseil. Ba négociation na Nairobi eza ko continuer. Ba mususu bayete, ba mususu babimi. Toko sola mwandam. Chers internautes, toko beta li solo na Kasumbalesa. Nini salami na butu ya lelo na Kasumbalesa. Sabotage ya haut niveau, on en parlera. Et enfin, na bas-fleuve, na Lukula, éléphant abimi kuna kote auti, muto aibite. Tala éléphant Gaïtan, bondi mati. Na lukina télécharger en haut pesi mobulu, na moni en haut quelque part, tokota to retrouver en haut, na ko balancer les bino yango. So que simbité, c'est pas grave, mais c'est déjà une information. Chers internautes, bienvenue, Boya Malamu, welcome, Karibu, na Tindika Télévision. Toza dimanche, et dans l'émission Moko dominicale, Bofane na banda, vous avez la Tindika Télévision, notamment votre humble serviteur, le conseiller indépendant du chef de l'État autoproclamé, Kamwasi Chilombo, Todo Sepela, ensemble, Nabino, parce que c'est lui qui a l'information, a le pouvoir. Tobanda na musique Yanzambe, une chanson religieuse. Eza muto yembiango muto moyindo te me mundele. Aponi langue mususu te mundele ayebi na chiluba menzembo Yanzambe. Botala moins extrait. Tozongi tokota dans le bain. Il y a émission Nabiso toujours avec Kamwasi Chilombo. Regardez. Hey!
émission na biso bozala concentré, attachez vos ceintures parce que tous les coups sont permis sauf les injures. Boyoki sango Nazongo Kura eye Kura ezalakate Na pesa kiliso na bike mokonzi ya kala Maréchal Mobutu azalaki équatorien mais soki na Équateur okomona ba trace ya Maréchal Mobutu te okomona ba trace te ke pouvoir ki pouvoir ya Équateur à peine Fachi Beton au pouvoir a bandi d'action oyo mingi bazomona te mingi bazana information te peut-être ba image pe etamboli mingi te yango mikolo yo toza déterminé tokolakisa bino ba vrai bidimbu oyo chef de l'état a sali pour na ba congolais sans plus tarder botala bana ya zongo ndenge ba binaki ba bimina butu bakanisi angelu ya nzambe aye nzoka kura muteyaki oyo ezalaki bongo promesse ya chef de l'état ekomi matérialisé sans plus tarder chers internautes botala événement ndenge ba l'Équateur babinaki regarde Débordé, les rêves deviennent réalité de la vie. Merci au chef de l'État, merci au gouverneur, merci au maire de la ville, L'électrification de la ville de Zongo 51 ans après sa création est un motif de fierté et de soulagement pour ses habitants qui vivaient depuis des décennies dans le noir en face de Bangui, capitale centrafricaine éclairée 24 heures sur 24. C'est ce qui justifie une importante marche de loyauté et de soutien au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers cette action d'envergure, est en train de matérialiser sa vision salvatrice de moderniser de plus en plus cette ville vitrine de la RDC devant la République centrafricaine. Bana zongo nyonso basanani lelo batali bolamu oyo tata mokonzi ekolo Fachi Beton azali kosala mpona intérêt ya ville ya Zongo yango wana tolobokanaki lelo kosangana kotambola baforce vive baparti politique baja ya l'état bakushe nyonso tout nsima ya monsieur le maire de la ville de Zongo maître Siazo toyebisa Fachi ke topesi ye longonia topesi ye merci. À en croire le maire de Zongo, Michel Siazo-Mbouyi, qui a organisé cette marche avec le concours de toutes les forces vives de Zongo, l'image de cette partie de la République est en train d'être transformée positivement grâce au leadership du président Félix Tshisekedi, qui mérite le soutien de tous ses administrés. Comme vous le savez, le président de la République était de passage ici lors des inondations de triste mémoire en 2019. Et lors de son passage, voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, chers internautes. Makambuya somo ebani koya sikuyu. Boyoki sangote. Boyoki sangote na nzela bandundu. Na kingakati, boyoki sangote. Barima emanani kobima. Ba mama bakenda kabilanga. Bakuta na kana batu moko zolo boye. Donc na banzete, na ba moto. Basango banai koya. Ah, mais kuna bakena na bango ba visite, ba non. Ba noko ba la kuna. Sangoye. Ba vandele ngo boule. Bon. Inspection. Batindi bambila. Oyo ba négociaka. Oyo ba Swahili. Na bambila mususu ba ibi Swahili te ba Chiluba. Bango baswa na kate ba discuter kate action balamu. Bon, bokende. Bakomi kuna cher internautes, sango ezalaki ya lukutate, sango ezalaki ya solo bakuti banoko bazakuna.
batali ba façade babino oyo funa foko betaka ndinga ya kote wa habari nije huko bien iko bien wewe nani di mi askari anafanya nini hawa yo askari anakufanya controle hapa kazi ya nani kazi ya Rambo kazi ya Rambo ni nani Rambo kiongozi baibisi bango na Swahili bo apata bo comprendre je sais pas mon Swahili bo comprendre mipatie moto hapana baboyi ko pesa ba moto bon baoyo siko basola kati ba moni ke discussion baboyi ko cede siko bambina mususu wana baloba Swahili te malambo gale kwata macha bani ta banoko ba resistaki. Mais je vous informe, bango tout kanga la machine de guerre. Donc umu kwata, umu récupérer. Donc faut pas samba. Alors, na ebisa ki bino loko moko na émission le ka ki boyebi ke chef de l'État a vu na ba élection. Oyo safwa lobby contraire, na ko recadrer. Président de la République a dit que vous avez est-ce que vous voyez bien? Fatih Beto président, tu as dit Boutou. D'ailleurs, il a dit que tu as dit que j'étais là sur place. Pour événement presque nous séminaire il y a eu des pèses Nazalaka. Penazalaki. Chers internautes, président de la République va confirmer la cour constitutionnelle que Yemut a gagné. Soit président qui est là. Azalaki liboso, azalaka na bazamba. Yamo siko bazamba na pefu basala siko contrôle, banani bafana kakuna, biloko nini ezalaka kuna. Lokola bani na kinga kati, faut batala partout. Na kola sabina image ya Goma, mutu asali vidéo. Chers internautes, tibo moni mokonza mboka na bakotelenga na bien nini na ebite ndaku ezate. Donc tu allez dire boye régime elekioyo tu as ba carte d'identité te tu as la ba carte à vote ngana vote quoi. Président azanga ndaku tant premier ministre azanga ndaku mais chef de l'état azanga ndaku. Est-ce que c'est normal? Bon, tu as outil vraiment. Bon, c'est la chose qu'on va comparaison. Oh yeah, oh biso, madame Koutazonga. Naku Koutu ya président exact. Naku, palais présidentiel n'existait pas. 18 ans sans palais présidentiel. Chers internautes, Atabino Moko. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors, on va y inviter le président Abisso avant d'avoir des chambres de salon. Mais le président a accueilli à Tika côté. Donc, si le chef de l'État faut avant de parler officiel il y a l'État, Nzimwanka. Si vous voulez que le président va à limiter, à quel point on a un ndako mo amona ki kuna pesa lupango ya l'État ndako à l'État président qui comme côté ça ka kuna. Bon mon président on va raisonner. Jardin, il y a qui négligeait, saboté dans mon galiem. Mais allez voir. N'a pas piscine et zongi, n'a pas maréchal la tika et zongi, président vous savez a bongi sao yansele. Et si ka yambaganga, il y a qui dans mon galiem matin, il y a qui dans sele. Donc palais présidentiel o yansele déjà, facha sa bongi sa yango. Mais kuna telemeza musika ndaketa officiel penza eza awa na oya yama na oya. Chers internautes, tu invité to uti wa to uti musika mingi pe bayeba ki makamwana te bayeba kita ke président to ali na yawa azanga linda
Alors, c'est là l'information aujourd'hui que ba maîtriser ba tunyo so wana bazalaki kuna pe ba déloger bango, ba désarmer bango. Maintenant etika te ba na bazamba nyoso pour appeler mona zamba na ye mususu na Goma na Bukavu. Na mona pe ba garde républicaine ba kengelaka zamba wa. Information qui est, c'est bon. Alors, total sikoyo. Ndeko wana zu courage à la vidéo qu'on la kisa zamba oyo ya Goma, ya Rambo. Chers internautes, total la vidéo anati. Tozonga, to continuer émission, to bet appelle l'histoire makamoleki lelo na butwa lelo na kasumbalesa. Je crois l'information là bamuso na bazu yangote. Regarde. Oui, bonjour partout vos alliés, la niveau Libana Mboka partout vos alliés, partout vos Olandangai, dès qu'on a vu notre président Kennedy, on a zali na Kinyogote, Simon Obomoni, Bomoni a zali lac vert, place au lac au Valoué Bisakaba, Michebela qui to comme lac Moko zali négligé, le lac Moko Basala Kanango et Loko Morote. Soko moni nangam nanga poto, awa nangam nanga poto, bozomona nazala Kinyogote, Kinyogote ndenge za la Kingakati. Ngakati donc neza Kingakati ndenge la Kinshasa, ndenge pe awa pe jali. Mais awa to sipi ya komona kino l'ancien président ya République démocratique du Congo ndeko na biso Kabila na niveau Kinshasa na Kinshasa ba désarmer. Mais comment expliquer awa na Kinyogote awa le roi Kingakati na mibale awa na niveau ya Goma awa. Azana ba char de combat, azana ba militaire, azana nyonso tout oyo zaki na ngona Kingakati ndep eza awa. Et je demande au gouvernement, je demande à l'IH de la République. Et pourquoi ne pas venir aussi à désarmer à niveau à côté à Goma, on a fermé à Kinyogote. C'est terrible ce que moi j'ai trouvé ici à Kinyogote, c'est terrible, c'est scandale. On ne peut pas accepter Bablo Rama Kandengwana. Nous sommes dans un régime responsable et partout dans le monde entier, si l'ancien président n'a pouvoir, on doit tout ravir le cola Bamiso il y a gouvernement, tout est sans mais je suis surpris. Je vois des chars de combat, je vois des militaires, des gars républicains. C'est là que je suis surpris. Je mets quiconque a des filles, armé mes amakasewa, na chars de combat. C'est simple. On va en parler dans les jours à venir. Merci. Voilà, je crois pour retenir quelque chose dans la vidéo. Il y a des gens qui sont encouragé. Après, c'est une information. Maintenant, si on a un service compétent, ça la moussala na bango par rapport à la vidéo. Voilà. Nalobaki le repère sa conseil na ndeko pero. Adap mupanzi sangolo ko la ngai. Toyebi position na ye. Toyebi ninga lobaka ndenge na tretaka chef de l'état. Et émission ya suka uti ko salawa. Azoyebi sa pena papa Molière. Est-ce que le président de la République a incompétent toté? Il y aura question. Le monde a fait maintenant basta na ye. Aucun événement il y a Fati. Aucun côté ça mutu. Ota obika qui hein. Chers internautes, naïne na zaboué. Naïbité. Mais banana banda événement ya PPRD to FTC na kendate. Na kesan. Na kota na siège ya PPRD jour et bembe ya Jacques Mbadou. Parce que là on sait la reportage na combo ya famille ya Jacques Mbadou. Maintenant na qui obligé là on sait la image tant ba kota ki corps na ye na siège ya PPRD. Je vous informe na sala kata 3 minutes té. Na koti na mono on na koti na kata nzungu wa ma famille. Donc il y a potopoto à masango donc na rina kufa. Na bimamba unazela ebembeli banda. Ngana kamwe uza courage pero. Webi ke place wana bata fati baza wana. Bato yide pesi bakozala wana. OK komitika. Obika ki hein. Donc faut faire très attention. Et puis, il y a qui n'a comme premier ministre.
yango bato tuna yo na premier ministre eza ndenge nini eza ndenge nini yo na premier ministre na okota mingi kuna ti safu soki nsafu boyoki makambo alobaki nga napekisaka ye nga bikulutu tika diamba epi yo oza mwana moke oza na kati ya assemblée nationale ozomona bampaka bafandi wana bakulutu na yo ozomanke bango respect ozoloba avec audace onire yo moto oyebi mingi soki okanisaka oyebi mingi oyebi eloko te ta ndenge bakololaki yo ozomanke bato respect soki omoni mwana moke devant bakulutu azobanga bango te azorespecte bango te mwana wana aza na biloko mibale azomela drogue epuis aza na kindoki bayebaka bandoki na bata bakwiti ndenge wana esika bakulutu bazali yoka langage yoka audace eza mawa mais tala ndenge ozalaki na opposition tala ndenge ozalaki tala ndenge okomi lelo na pouvoir ya Faci osenga Faci merci te ochange na ndako osenga Faci merci te vie tika diamba omeli yango trop ozwi eloko te tika diamba. Je vous informe, chers internautes, très bientôt, Mike Hammer, à ce que bye bye, Monsieur Nzita, bon, ça nous bilan naï. C'est un bilan, moment Mike Hammer avec Faci, est-ce que bon, ça nous bilan Mike Hammer, bon comme il a donc Moussa naï Sili, va remplacer ambassadeur Yassika. Ba négociation na Nairobi relativement na problème il y a insécurité il y a est Nathalie information lobi na Boutou France 24 a confirmé que na minute oyo ça tire entre M23 na FARDC. De l'autre côté chef de l'État Andimi basala masolo pour désarmer bango, cesser le fait, bacha mando kinase. Ba musu bazonga na ba famille na bango, ba étranger bazonga epa na bango. Mais Denis Mukwege, médecin de son état, ya lobi ko le kanenge wanati. Alobi batu na faut pas la juger. Faut pas samba dans les crimes de guerre. Ba bomi batu. Bakomisi batu ba infirme. Bakomisi batu ba handicapé. Bako kenika kandingi wana te. Wana selon Denis Mukwege. Chers internautes, c'est vrai. Tozolobela ba misala ya mokonzi ya mboka. Tozolobela ba vrai bidimbu ya Faci Beton. Mais pour empêcher de sauter, tout le monde côté moi ça là to dénoncer. Commune ya Kalamu, elinge disparaître. Commune ya Kalamu. Bourgmestre ya commune gouverneur ya ville ya Kinshasa. Botala Kalamu, matonge. Soki outi mboka nini, soko ye na Kinshasa. Oza obligé ya koleka na matonge mboka ya ambiance. O ezalaki miroir ya Kinshasa. Comme mutuka na yo na matonge te. Na Kalamu te nzela eza susu te. Zero trou, OVD. Botala Kalamu, Oshwe ebebi. Banzela nyonso ebebi. Okene kota yolo kuna ndenge nini. Nzela zate. Donc nzela donc ndele bayoka na kido Kalamu vraiment
Maratro. Comme dans tout kana kunate. Donc Zouata boulevard. Aucun balamo côté Saint-Raphaël, au côté aucun côté ya yolo ezo. Kokota la oma tongete, ma tongete tout eza ya ko beba. Boza wapi. Na beleli. Chers internautes, lelo eyindi na kasumbalesa. Incendie et salami lelo côté outi et yebaniti. Nalobaka toujours katanga suspect. Nanu ba convaincre ngaité. Chers internautes, katanga eza toujours suspect. Boyabike basali babongisi frontière, basali contrôle, contrôle room. Ya sika oyo Fachi Beto fakene ko inauguré mais kasumbalesa chers internautes ezala ba dossier belé ya fraude ya corruption ndenge mitu kena Zambie ou ta Zambie kotaka RDC trop de mafia frontière wana ya kasumba comment dirais-je ebongisi bat voilà ça y est ebongisi bat menenzera ya corruption maintenant bayebi ke makamuso comme parce qu'on informatisé ba mona clair pour l'état à bénéficier na ba mbongo wana na frontière wana ya kasumbalesa chef de l'état se prépare pour qu'il ko inaugurer frontière wana ba moto na butu ba dossier nyoso hésite il semble pas de traces. Ba pompier, ba sapeur pompier. Mituka, y a un petit incendie là qui wana aucune personne qui pouvait intervenir pour na kuboma moto wana. Banquette ya solo et salama ba coupable bakanga. Eza makambo salami lelo na butu ya lelo. Nakosuki sa émission pour na Sabino bimangu biangitukulu makamako kamo salami lelo na lukula bamoni éléphant topenzoko tala géant côté outi makamusafu fana sala yango wana yeka kakomo kota doute na décision de la Cour constitutionnelle. Oh, ce qui court, avec un contrôle, la maîtrise, il y a pas de résultat. Pourquoi? Batina qui fayoulou, aya kotika, aya la preuve. Mais quand il y a un qu'on réclame, tant qu'on réclame, il y a pas preuve, il y a pas PV. Tant qu'on a pas PV, il y a combien de résultats? 3. Fayoulou ayaki na résultat na ye différemment ba professeur Kalele bayaki na résultat na bango différemment ba Toasuka basango bayaki na résultat na bango différent entangriema ba bengani bango yango boni pe yindi kuna pa basango balobi sango nyonso oyo asala jardin botanique donc oyo abota bazolongola ye. Enta ba chrétien yemoko numéro 1 le prenda ba yomoko pe ozana ba fantomas yomoko banda kolongwa allez ba vi sango wana ba révoquer donc ba koma kaka catholique libéral po baza batu lokola biso babota kaka bobala kaka donc sango abali moi c'est alati voile mobali palati nzambala donc deux voiles na mbala moko et monsieur Sili lobby